yenge na mokili mobimba toye lisusu na nzela ya YouTube na biso oyo Opelsa TV officiel pona kolakisa bino basango to mateya oyo tokosalela na kati ya vi na biso. Awa tozali na mboka ya Mbanza Congo, tozomona bandako partout, mais toza mosika po tobendi yango. Mbote na bino nyonso na bisika nyonso bozwami. Mateya na ngai liboso eza boye. Le 1er janvier à partir ya le 31 na butu wana décembre oyo tozali, donc semaine prochaine, tango tokobondela po tokota na année ya sika, nini ya liboso tokosala mateya na ngai yango oyo 0 heure foko fongola ba fenêtre ba porte. Tango fongola yango na tongo na 0 heure tina tongo to na moi mobimba pe ekokangamaka lisusu te po kozala no esika wana. Okanga yango na pokwa ya le premier soki bolingo lala mpona nini ebenda tous les vibrations oya malamu, surtout ke mokolo na biso ya 2026 ya liboso eza jeudi eza jour ya bénédiction, eza jour ya baprojet, eza jour ya paix ya kimia. Alors l'univers nyonso nature ekotinda mipepe ya malamu esengeli fale kota na ndako na yo. Soki ekomi na ndako na yo ezokoyungana ezotambola fenêtre nyonso eza kokangama mo ekota eza te bénédiction wana oyo ya liboso. Bakestion mosusu nga na kozala te boye wana eza ya yo ndeko na nga. Ya mibale na ntongo nango ya jeudi esengeli teke okende defa biloko ya bato mpe kodefisa, okozala na malheur na année wana nyonso ozokende defisa okedefa. Le moyen de finance ekoyela yo pasi mpenza pasi na année 2026. Ya misato na ntongo nango wana elingi olakisa ke le 31 décembre okomboli ndako na yo osali basoin ndenge nateyaka liboso wana oyo balandaka video na nga wana, okomboli osali soin na ntongo nango ya le 1er janvier oza so na droit te ya kokombola ndako na yo mpo olongola biloko basali te nyonso wana otindi yango libanda. Elingi olakisa ke babénédiction nyonso oyo ekoti na journée wana nyonso ekosala nini okoevacuer yango. Mateya mosusu ezali nini, okofinga te, okotiola te, kosala kaka mabe te na journée wana nyonso. Esengeli fo ozala bolamu po benda énergie ya malamu. Soki osali mabe na journée wana to na jour wana le 1er janvier, en tout cas mabe ekolanda yo ntango nyonso na esika nyonso yokokende. Nakanisi bolandi nga malamu na video oyo nazosala kaka ya 4 minutes. Balobi kokanga ba fenêtre te na ndako na yo ti ntongo ekotana, protéger ndako na yo po ba énergie ya malamu ekota na ntongo nango wana. Kokombola te, fokombola le 31 na butu kosokola basali na yo ba 21h 22h kosokola na ntongo nango wana moye osala susu ya ndako eza te po bimisa biloko eza na kati ya ndako to bapouchere obimisa bénédiction. Balobi susu kodefa te, okodefisa te, okovivre na souffrance na kati ya année wana. Okoswana te, okosala pe mabe moko te na mutu ya le 1er janvier. Yango mateya topesi kokaba kaka kosala bolamu
mpona nini bolamu mpe elanda yo na journée wana oyo ya finance le premier jour. Na kikongo balobaka nti wana te uvondanga nioka, donc nzeta liboso yango nde ebomaka nioka. Merci, boabonaka te, botiaka mosapi mpo chaîne na biso oyo emata mateya oyo ezoya liboso na biso mpo tozwa yango ekima na biso te. Alors bonne compréhension na mutu nyonso aza na bisika nyonso na mokili mobimba. Bonne année. Merci.